Tala au moins justice et bon mamou touté. Famille Bota et Kagisa SB. Ah, mi benga ma penzo za star faut que ta prison. Faut ba kanga yo. Ba kanga sko pa muta munena kangisi yo wa. Tokos. Mais hier à la famille Bota. Nga nazan les abakouk. Mais boba kangisa na bango nga so ba lingo kangisa mais na bi keza bongo te. Ta so ba osutuka. Ba kangisa na likambu nini? OK. Eloko ezate si maman bimé na oye bango pété na défendre là ba makasi pe na nko oui parce que ba tali banda de bela so ba footma wana so mimi a sauté mona mayele a kosi ya damé là na nko mimi bravo félicitations ma chérie mimi ka bongo sali bien au lieu lova mbongo bien pour akola bo mona ezai ko sala yé tout le monde a lesbienneté c'est bibi zo benga bébé je t'aime bébé boetika zu atala tala o sala ki ngoza moya ko flatter ye po yo vandaki na yo tsa ye moko ye na ye tsa aya piembongo na ye tsa mimi lo sese baje faut ko sombisa ta lupango non zala fingo na no bien na tana ni yo baba zo so na so tana no longi na yo hein ozo ka mongo ata sukite tu es vilaine tu es pas belle tu as une sale gueule là besoin de la ma bé ok tout autant alors il m'a bé ningozana ok tout autant oza vilaine en plus ningozana mais ça ok na no oh on a pas de koboti église ok na rezana no église solo ta maman hein église après solo ba ke onga na on ça les amabe kasoli mbo on nga pourquoi alors hein ozolo ba chambre une pute comme toi hein une pute après ça va 20 livres après ça va 20 dollars pour ça théâtre hein ba betele nga lisolo a oza loko te on va na maman na papa na âge na yo o balate o tula eza mawa une maman à ton âge au moins la 26 ans olesa baba selon ba lekio mon pardon baba la bango bana respect une fille de ouf une fille de fou à te bémeno place oza tout fino nia mo mona poto tanto za mais quand tu as un foin non c'est le moment où regretter na vie no bimba keba oza na eloko okosala mimi eloko te okosala mimi eloko ata moko te mama tika intimidation yo moko muto pesa kembo yo ka voir moto mwana mwasi yende mobali yende abandi kolinga mimi okangisa ero adi bingo kangisi medix internet hey OK lova Ils combien de fois 3 fois na yebisa ko likambuko yo kaka batu te olandaka gauche droite te yo kaka ngam na osolola na yo mama nini nini oza ko se perdre yo moko boye point nini bon ngai ozaka na motema na nga tu m'as vraiment beaucoup aidé na ko la ingrate envers yo mais ozaka na motema lova yo mozo kanisa no makanise bele je t'aime wana. Je t'avais tout expliqué pendant le début de Siko. Tellement je comprends ngate nazo monelo en tout cas nzamba lola omona vraiment. Soki na kantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga. Non, même pas bébé. Même pas téléphone est planté qui display est planté qui c'est comme moi ko ma message ezala été nini. Petit frère qui n'est dans le botou na tika. D'accord mon cœur, je t'aime. Yango voilà yango bon lova yope mbongo mimi alia yo eza lova yope mbongo mimi alia yo eza je t'aime yango yoka zongi ça je t'aime na biso. D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Ah bon babengi yo mon cœur babakso je t'aime beaucoup babakso je t'aime beaucoup siko na je t'aime beaucoup na mon cœur na $1500 siko ni nezebele mimi ka bonga zai ko teka je t'aime na ye na mon cœur. Donc maman lova désolé, il y a pas de mbongo à te remettre, il y a pas aussi l'amour parce que toi et Mimi vous tous vous bossez la pipi de Kongunzama, OK? Wesh. Encore to ma belle na ngami baloko na finyango boye na tafuni na zui carburant na misopele na zui moto na pelisi na zikambosi. Ce que Mimi a fait c'est l'escroquerie de l'argent. Et puis elle vendait les mots je t'aime et cœur chez Lova. OK? Quand sa conscience est revenue, elle a plus vite compris que non, elle ne peut pas faire ça
directement, elle a coupé ses relations. Elle est directement, elle est lova de son côté, si elle est ici, il a pété les plans. Il a pété les plans. Où allons-nous? Si on a dit que balinga ba style balinganga. Il y a comme quoi que non ko discipline tout est na sala ngote. Tout ka ba camarade. Linga nga nzoto. Nga to mbalinganga. Tom no ma 18 coups ça ba j'ai. Na buka ka. 18. Nga so ba jade surtout moko na ko benga na yo ola nga ka bo kumoko te. Voilà où allons-nous? Les cambona motote abo les kate. Nga te bemba réputation nga c'est beba. Je m'en fous. So bo tumbanga. Où allons-nous? L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya po bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na ne salamate bango nyonso tout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus. Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokate. Docteur Baibisanga Eko yokate. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Eko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulava. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi bilombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout bon avec Yves Ipa, le directeur de Faux, là, finant de vaincre la série, continue sur votre chaîne, super promo, DSA 40 ans, voilà, nous sommes déjà avec Tendresse Dibinga. Dibinga Wetu. Alors, tous les awa, tous tant de nouvelles qu'on a vu sur Azek Okangama. Et puis encore une chose, audio et Bimi, il y a artiste comédienne Mimi Kabongo. En fait, nous avons vraiment source. Il y a audio et Zanani, maman ministre de mon mais tous peuple la méthode maman Kelemba et Billy Fumuka Fondation, Tosunga, Veuve Orphelin, mon ami privé qui c'était mon futur pour prendre du bon au Canada, grand frère propre Jean-Robert Kalala, les savants de l'RDC, la force créative Montema, il y a maman Napso Nicole, maman la parfaite à Paris et voilà, merci à toi, l'assistance Nayo, Mira, les cordons, qui en vous, merci beaucoup. Alors. Tendresse. Et puis, c'est Tendresse Dibinga la Sirana. Moi, na mulu ke to pete mis aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bodundango. Où allons-nous tozo kende wapi. Babo s'abonner massivement à on a Yves Pan. C'est officiel hein. Super promo de 143. Et bon, on a Yves na tela na bako. Vraiment la linga bino na tina donc bo s'abonner toujours parce que ça li bota so on a où allons nous on a pas droit aux ça pour s'abonner pe awa après aux a droit s'abonner ou ça c'est ça li bota donc voilà merci na emoko mirakian vous na sima ya caméra merci naba chinoise et talingaité c'est maman Koutou qui parle OK wesh merci naba les abaku ici bozawa tata mos qui parle OK wesh mituna bizali ya bien bizali anga so bo linganga bo konzol nganga ndenga aza so ko linganga te ko linga penga te so ko linganga mo so ko linganga te ko linganga te so ko linganga ndena zabu pour naza mal nécessaire muté kufa na ngapé réputation te je m'en fous na sambwa kala et bien là on a banga na samoyo te wallahi billahi mais oui, aux devant justice, aux déjà déjà. Devant justice, j'ai tué qui? J'ai tué qui? Et qu'est-ce que j'ai volé? Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Na yibité na bomité, na salinine. Obi ngaba funinga. Pana. Tout qui déjà ba ndeko famille bota ba fundi yo po fingi moko ya bango ndeko de mer. En fait, Tendresse, et ben ils n'ont rien expliqué pour que le dossier un peu comme la justice. Tout déjà, si j'ai belé, titre belé déjà na comme dans Tendresse en justice. En fait, ils n'ont expliqué biso. Oh là là. Pongi. Et non l'autre si là. Oh. Oh l'autre si là. Maman, ngaba kansanga. Ah papa. Ando maman na bien ngote na yo kongoka. Ndi bato ngo benga nga kutu ah Aminata na ko yambaye yambaye ko mami mama uzabango nana pale bébé nini zambe na ba biloko tini na groupe ana za masolo obinga na ucho poster modali ba finginga ah bon mais azana yo pe en direct qui émission Aminata, boka nga talibanga 2 personnes pour na ça l'émission, boka ta 2 personnes. Na boka
Wilson. Et ça bien. Papa m'a bidi. On a pas ma bidi. Wando kiayo. Boka ma bidi ngasa boke. Boka ta mutu moko. D'abord d'abord comme bandanga. Ngasa boke. Bonjour. D'abord na le fa. Papa femme métisse noire. Moto. Mais les métis noirs. Bon les kate. Mama nangai. Naibiso. Yo zandoki. Naibiso moko na benga yo za kati antima. C'est bon choucœur. Voilà. Donc en fait c'est ça nini expliquez biso. En tout cas naibi pe le côté. Na pe kana vandi quand tu vends na mbatindi lien. Bon na koti pe na noté. Naibi te ezali nini ezoleka na yebi eloko bona zabo na yebi ata eloko mokote. Naibi loté. Yo kutingati pas ma merde. Attends pas ma mère. Naibi loté. OK. Naibi te maman tu bon. Bon, ce que zabongo tosani. Mais na dimité. Je ne pense pas. Et bani ndenge nini pour que ba ko matina niveau ya ko funda yo et voilà. Ba fundinga ité eloko mokote. Bon, so ba fundinga. Ba fundinga parquet ni. So ba fundinga wapi convocation. Ba fundinga te maman pe na yebi yango te. Na yebi loté. Na ndimi. Ko ba dire que to salima lelo moura déjà to moni ba sali koto bo to moni pe ECD Panama Mida bande kona nyeso to ba sali ba. Ndenge yozo mona, ndenga pe na omona. Babenga ya kotala tendresse ba doit tendresse tala kuna. Boy ba sali yo likita boy boy. On nga pe na profiter na tabi mamboyele na YouTube en toi na yebi loté. Na yebi je joue la tombe de mon père en toi je ne sais rien. Voilà. Alors, na demain. Koyeba te elo connaissance que koyeba ke ba fundinga. Ah ba fundanga po andi. Ba fundinga te na dimite. On dimite hein. Bon, tant convocation il y a tozonga lo peli susu. D'accord. Tala au moins justice et bon ma mutute. Justice et benga mutu. Soko yebi limite note l'élection limite nango. Mais pour nanga ke o ba fundinga je ne pense pas. Pour tozana bango bien. Ça sera très bien à Bango Nyonso. Oui. Oh, nous avons bien à Belleville, nous avons bien à Marina là-bas, na Lisa, na Jérémy, na Vini, à Bango tout. Nous avons bien à Bango tout. Bon, je ne sais pas. Bon, ça va pas de lobby, hein. Toi, c'est un homme que l'on peut se coca. Toi, c'est un homme que l'on peut se peser bongo. Voilà. En fait, ni les gars qui ont des mères, de qu'on a vu sur la chroniqueuse, voilà. Ah bon, on a des mères. Oh, des mères, il y a la famille Bota. Nga nazan les abakouk. Mais nazan na bango nyonso. J'espère que tu as na bandara nos nanga na boka ba na boka na ba chinois. Na boki ba bakouk famille Bota na boka nazala ka relation na mi banga ya Gabi. Et puis quand à moi na bi que si na Belleville bazana likambute. Ngai o nga na yeba za na likambute. Bazara bombe po bana papa bon morne papa elombe. OK. Donc na beloko ezala eloko ezate je ne sais pas. Maramonde ezo na ba fanatique ou comment je sais pas. Pour nga za bon nga bef to sola bien toi bien na donc. Toi na na braza benga nga tu nga likamoto sola to seki. Donc na ebite na ndimi pété. Bon na des mères dani. Toi l'autre. Ah bon ben jour yo sali likolo ya mwana bato. Na fingi. Ah bon? Obosa na mbango hein. Te na bosa na te. On a finga ki. Oh, on eza rando, so eza na kati ya rando normal. Na rando tokenda nango normal mais ko finga pe na fingi te. Mais pour gagner quoi rando wana tango kendaka nango boye ti na niveau que okomo bimisa ba biloko kati ba biloko ya mabe wana pena to kotanga wati. Ben sanité on a tout le monde. Insanité zalaka te, insanité zalaka te, tout ko za ba hypocrite. Biso tout aux éducation à la vie. To benga professeur impolité. Il faut pas ko benga nya mpuku, non. Il faut apprendre à l'enfant les libolos, c'est quoi? À quoi sert le libolo? Mais là, qu'on se dise la vérité. Non. Est-ce que je vais insulter? Je peux insulter et puis na gros moté. Naza bongo, ezake na lobakande naza clair. Na maloba nanga oyo moni ke mamona beswa kai akanga matoi songa na holobati atala ngame akanga ndeka matoi et puis ngaso mo ngale kina télévision na esa neti droit de réponse c'est que na moni quelque part mutu wana déborder le mutu on a eu place au même parce que je suis prête pour nous répondre. Est-ce que bi ngaka kota de prison na kota de prison ouais na dossier
Et que dossier, dossier n'a pas de dossier belé. Bien ma fivette. Nga na muto ba dossier te fivette. Oh fivette, mayamba je te salue ma chérie. Et bonne guérison à toi Jaël Luko qui donc je te salue ma chérie. Luko qui donc. Nga fivette gang sangate? Te na bi fivette pa kota. Ba mon ba. Boloko ah. Papa, so ko mi benga ma penzo za star, faut que ta prison. Faut ba kanga yo. Ba kango sko pa muto munena kangisi yo wa. Tokos. Ndenge famille botenge kangso hein. Ah. Boba kangsana bango ngaso balingo kangsana na bi keza bongo te. Tanso ba osutuka. Ba kangsana likambu nini? OK. Likam eloko ezate se maman be bimé na oye bango pété. Na ibi nanga pe loko moko te. Na maman a te fait vibra ka c'est si o mambolo peza solo. Ke ba osala ba émission donc. Ba ça nga kanta moi je ne sais pas. Songo yo tiepe na kati ya balaba, o tie na kati ya ba Jérémie, o tie na kati ya dossier batu. Mais yo poza parmi ba songi ba tangi ya dossier wana yo poza na kati. Ngata na songi neti ngandenga na zabo. De ba tonga mutu na ebite papa Yves. Ngana défendre ki laba parce que laba azan collègue nanga. OK. Asala théâtre. Na défendre laba makasi pe na nko. Oui, na côté la laba. Pour nga sala sentimenté na côté la laba. Na nyonso na côté na laba so ba bomanga moi je m'en fous. Laba za na bien. Marina non arabien nanga. Toi mo lika besoin de défendre. Anga défendre bato betaka na zatana dibinga muzungu elombe. Nga défendre bato bazana oh. So mtu ko ebunga ni l'artiste nga na zong soti. Musa na ngona na mal nécessaire. Musa na ngwana. Musa na ngwana papa supporter nga. Mais na kikoto ngaso yeso kitane za fingi ndima. Abundi ndima. Azokisi ndima so tonsa ilimo bala tu boya. Ateki songi boya ayibi boya. Ouais, toi tu es mon frère. Non, violer ndeni. Si on doit venir nous tel bosso. Maman, mère n'a parlé dans les arts immo, il y a no quoi bana donc. Tu comprends no quoi. Dans le sens on a contexte on a donc ngama kama na raté. Soit on a un poli bon dima. On a mboka na maman mboka ba voilà, le sens est comme le niveau nini, il y a là-bas et puis Jérémie. Il y a là-bas ba après si c'est des Panama, il y a 2 semaines. Okay. On peut laisser à boire blanc. Le bateau c'est pas 2 semaines. Ngana là bateau c'est là 2 semaines, c'est tout. Est-ce que si on a belle vie, ba bon aussi, terrain de tante côté. En toi là-bas, on a yambaki une émission na téléphone, abi loko ezate, ba bi loko moko te simo. Kana ngana ko mapeti. Ba vande bimio, ba kangsanga. So mo tombina benga neti nani Marina Siko. Abadi binga na binga lokote. Na benga Bellevue Siko, di binga na bi lokote. Ya loko ba bimisi ba benga ni Bellevue benga ni là-bas, benga ni Jérémie ya lokuta. Makam kaka ya lokuta. YouTube bando ki bazake belé. Muto revendre kaka tali calculer ta akemo so pa solo donc. Donc ezaki nga là-bas ba na micro nanga, eza mambo ya lokuta, ba yebi yango te. Tu comprends nga mambo kangiso yo eza ya lokuta. Po bokangsanga likambo nini. OK. Likambo eza nango te na yebi nanga te. Oyo ya Monique place bazo kanga ba kangsanga. Ba ya na ba preuve na bango bokangsanga c'est tout. Abo kangsa ero. Adi bingo kangisi mais dit internet. Hey. Di bingo ba simbe na internet, mais internet ko kufa papa. Nani? Toko ziki sango po ba chinois tamba hotelema. Ba les abaku ba telemi, famille bote telemi, mi bange telemi. Oh les capi. Mais famille bote nezonga kangisa yo ba telema sun ndenge nini. Famille bote là. Famille bota e kangisa SB. Ah papa. Et le kola liboko musapio yo elinge kata musapio nini ko kapasi kaka na nzoto moko donc eza mambalokuta donc eza mambalokuta to moni lisusu dossier moko to bima ce matin il y a ndeko na Mimi je sais pas ba audio etamboli bandeko ba moni bandeko pe ba yoki alors et c'est le nom de ndeko moni audio wana balobi qui les bien les autres continuer toujours nominer la bino et surtout que boza ba éducateur bosunga biso na moi ba éducation wana na moi ba information moko boye pe na moi façon moko de vivre boza ba éducateur bino ni surtout ba comédien alors oye bimi awa to ki ba lesbienne ba bimi sous na monde na bino ala mingi ba pédé ba hotel le kawa y a na lobi boye mimika bongo sali bien au lieu lova mbongo bien pour akola bo mona ezaki ko sala ye tout le monde a lesbienne te. Peut-être si ma voix c'est bibi nous benga bébé je t'aime bébé boetika zu atala.
O sala ki ngoza moya ko flatter ye po yo vandaki na yo tsa. Ye moko aye na ye tsa. Aya piembongo na ye tsa. Mimi le cesse baje. Faut que sombisa ta lupango. Azui, Mimi a sali bien. Pour qu'il lesbienne est si là, na qui pédé si là. Ok. Na batu to comprends que batu ali banda de bela so ba footma wana. So Mimi a sauté mon mayele a kosi a damé l'art nanko. Mimi bravo, félicitations ma chérie. Au sali kitoko. Lova na Mimi na ni moi si na ni mobile. Oh, kata va lova te ato fingi Mimi zela o kakande azoloba. Yo ka voir moi na mobile yo soki moi na moi so lova so intimidation hein. On intimidation. Si yoza lesbienne te batioli to ndemi pourquoi alors? Bon comme mbongo. Kamona mbongo falanga kamona mbongo falanga. Mais comme il y a artiste mi balé petanga mina kati wana princesse je crois Bazana mituka biso peut-être comme biso mituka tout ça. Oh batanga bongo. Kasi même liam bongo kakati. Bo même de vandi na sentiment no linga no moi ça théâtre ça ni. Alors est-ce que c'est les bongo parce que moi ça na koli yo kana voir moi si. Moi mizu ande obomisa oya ngukuma malo. Usiliteni nga bebe. Na hésita. Non, zala fingo na bien nan, natana ni yo. Baba yazo sola. Tu natana na longi na yo. Hein? Osora mongo, ata soukité. Tu es vilaine, tu es pas belle, tu as une sale gueule. Là biso vela ma bé. Ok tota. Ouais longi ma bé ningo zana. Ok tota. Oza vilaine. En plus ningo zana mais ça OK na no. Oh, on a pas de koboti. Église OK na rezana no église à solo ta maman. Hein? Église après ozolo bake onga na osala les amabe kasoli mbo onanga pourquoi alors hein ozolo ba chambre une pute comme toi hein une pute après ça va 20 livres après ça va $20 pour ça théâtre hein ba betelenga lisolo a ozana lorotin on vendre na maman na papa na âge na yo o balate o tula eza mawa une maman à ton âge au moins la 26 ans ozolesa baba selon ba lekio mon pardon baba la bango bana respect. Une fille de ouf, une fille de fou, tu es mais nos places aux autres, tout fini, on a mon poto, mais quand tu as un foin, non, c'est le moment où on regrette la vie de mon bimba. Keba, non, Keba. Aux hommes et locaux, on sala Mimi et l'autre côté. On sala Mimi et l'autre à mon côté, maman, tu as intimidation. Yo, moi, comme tu peux ça, Kembo, yo, quand voir mon tout. Moi, moi, ce qu'on dit. Yende mobali. Yende abandi ko linga Mimi. Ok. Si Mimi atali yo moko na mbongo no pesa sani ali. Sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora memande na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. T'as la solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Penangonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Et bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin
ezali agence pour Nabiso et pour Nabino ba Congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie pe na ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Et ça, comment est-ce qu'on vous ratez? Ah, vous avez. Merci DiCaprio, ça va? Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende bezo oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba ben ngai. Aza mundeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïno no maïre mo. Ya mundede. Attention ton nganayo. Moto bologwate. Ko so to ngalo mobimba. Yango JB service. Et ça kaka on a qui ça. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José.
Bon, Mimi Père c'est bon, on a zap banki. Bon, il y a mon zap banki pour quand na bomba kambongo. Mais c'est déjà un péché qu'il y a déjà mon moto yondimi na bolingo atako beaucoup tanité. Mimi benga ki alanga jetem. Ezanache la yo. Bon j'étais ma Mimi. J'étais ma Mimi. Mimi azako teka jetem na ye. Atekele que jetem ko kasiko. Oh. Donc jetem mbongo. Kasiko jetem ofele za razia. OK. Lova. Ezelingi yango. Combien de fois? 3 fois. Na yebisa ko likambuko yo kakabatu te. Olandaka gauche droite te yo kaka ngam na osolola na yo. Mama nini nini oza ko se perdre yo moko boye point nini. Bon ngai ozaka na motema na nga tu m'as vraiment beaucoup aidé na ko la ingrate envers yo mais ozaka na motema. Lova yo mozo kanisa no makanise bele. Je t'aime wana. Je t'avais tout expliqué pendant le début ici ko. Tellement zo comprendre ngate nazo monelo en tout cas nzamba lola omona vraiment soki na kantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga. Non même pas bébé, même pas téléphone est planté qui display est planté qui c'est comme moi ko ma message ezalaité nini petit frère qui n'est na boto na tika. D'accord mon cœur, je t'aime. Yango voilà, yango. Bon, lova, yope, mbongo mimi alia yo. Eza lova, yope mbongo mimi alia yo. Eza je t'aime yango yoka. Zongi ça je t'aime na biso. D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Bon, lova li susu. Mbongo je t'aime oh mimi aloba ki star. D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Tokozongi sango kaka. Yefo loba biso likambo. D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Bon, babengi yo mon cœur. Babakso je t'aime beaucoup. Babakso je t'aime beaucoup. Siko na je t'aime beaucoup na mon cœur, na $1500. Siko ni nezebele. Sakana je t'aime. Ndenge zawana mimika bongaza ko teka je t'aime na ye na mon cœur. Donc à quel moment les gens ils ont teke la ya sombien pour bar. Il y a pas et ça on va venir na récit. Marchandise on va somber ça ni ko changer ni ko zonga. Donc maman lova désolé, il y a pas de mbongo à te remettre, il y a pas aussi l'amour parce que toi et Mimi vous tous vous bossez la pipi de Kongunzama, OK? Wesh. Ben, yo autre côté la plus Mimi pourquoi tendresse pour un collègue de Moussala ou bien comment? T'es pas Mimi à moi si. Faut na côté Mimi Anzele. Alors ko langa. Aza moi si. Et puis Mimi a luka qui était. Mimi a kende ko lukete. Eza yende mtabande ko lukane Mimi. De yende ki na ba mvutumana envers Mimi. Pour Mimi ba tafanda ki na yi. Ane fi de ouf. Ata benga fille de fouati mais essentiel yende ko banda na côté Mimi. Mimi ta lukete? Excuse, Mimi kenda lukete? Ben en soi Mimi et moi sur bani na ce moment. Azo seka somme. Mimi kitoko wapi abi ezandegu abi mikonga na miniature ka boy. Mais menga sale mission bi te père apekisi mobali ne mobali ko oza mukila pekisaki. Donc on va vendre na ye. Mais liko na ngabizu abika bisu bande connaître lo baké maman lova cherche une femme chez vous là. Ici au Congo, il n'y a pas de lesbiennes, non? Chez nous, les artistes, je ne sais pas s'il y a de lesbiennes, non? Donc, Mimika, bon, on n'est pas lesbienne. Elle a seulement bouffé ton argent, ok? Wesh! Voilà. Tokomi Nasuka, il y a une émission, je pense que Banobo Talabiso, va retenir Nini Moutuya pour la dossier Oyo. Il y a Mimika Bona Lovalov. Va retenir Boy. Mimika Bongo, elle n'a jamais été lesbienne. Ce que Mimi a fait, c'est l'escroquerie de l'argent. Et puis, elle vendait les mots « je t'aime » et « cœur » chez Lova. OK? Quand sa conscience est revenue, elle a plus vite compris que non, elle ne peut pas faire ça. Directement, elle a coupé ses relations. Elle est directement, elle est Lova de son côté, si elle est ici, il a pété les plans. Il a pété les plans. Où allons-nous? Donc tout le monde retenez dans vos têtes que Mimika Bongo n'est pas lesbienne. OK, on a bien français.
na lobé bino na français papa yamba ba tubisu na tala to ba chroniquer zebelé hein to na ba comédien ebelé yamba on appelle ba lwa ka phrase on makamona lobi ba krokate si ça en anglais pour mamé yes là je ne pas naturellement parce que l'anglais là je maîtrise pas ça bien. OK, donc yango wana mimika bongo azal lesbienne te avec na besoin mbongo pour teya et qui jusqu'à pour teya lova il faut tika vie oyo ba faire théâtre ba la vie pour ça lova et c'est comme si a humilier mimi so biso bande kwa mimi pe to boy na biso ngo malgré mimi pe wa mabe mutu nanga yo zo mbonga lova ta o sommet la rata attaque banga oyo te. Hein? Mais lova so boyena moi ça finga moi si te conseil na peso hein pos omoninde omoni libando libenge na dès le premier jour mona comme olinga kai donc match kwata ozajo luka koto mususu mais quant à moi ba comédien vous devez éviter na ba conversation mususu ndeza so nga azolo ba avance tu vas plus vite comprendre que non la fille a des intentions boy netinga so ina ba intention na so oza lesbienne bon so linginga yako balanga bimana miso abatu na lingi cache te yaka sala mission nazo linga tendresse bako biso kuna ko mekate muté toboka muté sointa mutu mala muté ako étaler e bonga na bomba nini nande banki e bongo so yuso tindela tindela so baba bisinka bamba lukanga chérie Kabamba, je t'aime. Alimbi Sanga, na quel cambo? Alimbi Sanga, ma mamie sur les cas. Oh, je t'aime beaucoup, Kabamba. Je t'aime. Tu es mon frère. Mais, c'est où la bien. Bon, on a un problème, né? Bon, on a un problème, né? Un problème, tu as vu un biso, respect. Et puis, viens de Moulou, hein? Viens de Moulou, Bakoto, tu Jimini, Macha Moumenu, Ikalawewa. Viens là. Mais nga vie nga mal nécessaire. Nga mal nécessaire vie. Ba toro ba yuma ba koto na sentimate bango tout ozabon kitoko. Mais na moni makamba lesbienne ya ba PD koti mami pe na univers na bino. Comment ça maman be makasi. Est-ce que je peux déjà ba proposer ba mutu mo pa ye pe tendresse na lela au fort des enfants ma pe momi na ngai. Pour maman to sali ma trop hein. Bah proposons déjà la comédie na bino mais c'est ça théâtre oui bah théâtre balanga banga banga batela kat banga ya banga banda se komela yo bon na mo kitoko na mabe nanga kitoko na miso ngé lala et j'ai l'art de parler et puis je suis très impoli babilo ya tira batongo wana donc sur ça besoin na sambwana ye aya na ye ya problème il y a déjà pas bon et ya nango ezaka mamutema te oh ta papa so na bike balinga balinga ba stilo balinganga ya likamka kino ko discipline tout te na sala ngo te tout ka ba camarade esani aussi on tout ka ba master esani so boyne bokan bi ne me bloquer bon ma wap oh to bloquer ne pe sili pour ngala ninga nga nzoto nganga to mbali nanga tam no ma 18 ko ça ba j'ai na buka ka 18 nga so ba jade surtout moko na ko benga na yo ola nga ka bo kumoko te il faut 1 2 3 4 5 6 7 8 après termine 8 au terminal 9 10 11 terminus 12 terminus 13 14 15 16 au permis Ningani 17 18 KO. Mama kuni ni oloba. Oh. Allez-y comprendre. Bon plus bolingina lobate. Bon moni bango batinda ngana loba. Bakusi bangande 18 ku ya ko dobe. Et monsieur Sili, kate monsieur. Si la te, si ndeni non. Wa bêtise ozo lo boyo bati ba ligate voilà. Na yamba kaka. Yamba na nuto. Je suis aimé téléphone yamba to yeba na muto anani. Ye sombele mamboka na mono zombe nanga. Bato linganga ba peut-être na appelle suko. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir ma chérie. Ezanen pardon. Ngai. Nan. Comment on a mamie na Belgique? Ma mamie olobi.
Eh, nalandi nini no awe pa moura babi ba porter sous plainte maman. Ah bon? Pas nine. Oui, nalandi live. Alobi nani nani on dirait nani demer. Ah, en tout cas, naïbi ango te ba porter na plainte pour quel problème? Naïbi te, naïbi loté. Problème ndenge o lo baki makambo asila. Ah. Mambo va na bino. Naïbi na ango te. Naïbi ango te. Ya pa moura azoloba isalinga pasi ngabi ai nalinga tendresse mingi ya soloko aria nandimite elo ezate koyo penza sikoyo alobi ayokango ayokaki yango place baoloba ye bazalaki na kati ah bon ayebaki te kazalaki ah bonga bengenga mote po ani elobaka na tv nzambe nayebi te mama bon so eza mpe bongo ya solo bakangisanga kasi so eza bongo bakangisanga oyo nakolobaka yango wana mboka na bino ngo ezobeba yaya te mboka na biso eza nango bien eloko eza te mela mapio dibingano aza intouchable zala kaka bongo nasepelaka no makasi vraiment en tout cas merci ma chérie où allons-nous moto zongisa na moto où allons-nous zongisa moto moite moto baoleka te mama esalinga pasi mbala moko vraiment te eloko eza te mama nanga azwano kimia mama mpe nayebi yango te moko azala moto ya motuti napo alobi esa yebi yango mpo ani te esa tiango mama kando ozoba nga nayebi na nga mpe te kando ozo apprendre nga bo nayebi ate eloko te motu na makolo mpe nayebi te nga mpe na famille boyo tozala so bien na bango belle vie bureau nyonso tozala yango bien eloko eza nango te mais no mapio ya rien nasepeli makasi merci mère voilà nayebi te balingaka nga kaka boye nazaka nanga mal nécessaire nazaka nanga impoli moto ebeba nanga réputation nanga te ngo nakobanda okata ata bilamba awa yo yebi ti nga kata oyoka soft okanga nani mama bato atelemi arobeto ou alors nous vraiment bon s'abonner massivement na 243 promo chaîne na yibaka super promo chaîne na yibaka donc voilà ceux qui bakanginga boya oya la combien les 50e fois so kanginga 50e fois nga bando kanga bana tango mubutu nga koto to bakashot nga ti à l'étranger makanga ngaka criminel te nande teti alors t'as pour ça le moment comme salité t'as pour ça le moment salité penza ndi na zabo pour mutu mezo tonda nga parce qu'on azo brabo makamutu pour ka chaîne bato basali nzemba bazake belé mais to garder ba bande hein OK to garder ba bande pour en cause de ma belé na ngami baloko na finyango boye na tafuni na zui carburant na misopele na zui moto na pelisi na zika mbosini na lo basute na siliki déjà na siliki conseil kana pende na ngami conseil kana mimika na conseil apesa mutu te pona mama pasteur te na apesa conseil te mutu sa vie na ye baba responsable acte ba opposé talinga te voilà kasi nga monana na ti cycliste yo tala ni bo baba ndumbe milaso na apena penda bien na nduta te ngapna bien makasi bo botanga na soni sia ni mo téléphone nga so abenga bakabela nga mbongo bakangisa onde bakangisa nga plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 numéro nanga ngo wana numéro nanga ezaka na pelle nomana ya WhatsApp OK na bongisa no soutien na longola ki ngote c'est comme ça kimi pour ba to luka plein na yolo nous zati na le bien okimi o moni chanter to moni chanter okimi ngape te na kimi te na kima nini na sali nini e botana ta soutien nanga na sali nini na yo moni chanter te na moni akas faut on soutien mama e bibe loko mo ko kata te ba lugra makambo bo lemba ngate ha mami si on a bon sens soutien na kitela buka lipekati mega kuluka ba problème te iloko ebimi te zela fa bon selo na ndako
Savon. Au numéro 38. N'est pas numéro soutien, t'as numéro 2. Mais bon, c'est pas quand t'as il faut ta soutien. On dit binga, au sauvage. Si na mbeto na zaka pagayer. Quand ça no libeli na tingi moko les alliés. Wana boma wana mwana ngam na forme boye bati bo tuni mama nezaka naye. C'est non. Voilà. Docteur tingi oyoki. Siko. Ndebo lingera mama ezaka double te. Elo mwana longwe. Ozaka soutien na voilà. Et le bien qu'il y en a pardon. Voilà où allons nous? Les Camerounais mototé abo les katé. Nous te bemba réputation. Réputation dans ces béba. Je m'en fous. Si vous tumbanga, où allons nous? Moto. Bamboto pesité. Na ba tout.